Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Enfin, beauté image à réagir parce que votre vendeur commis tout na suite ya ba sortie médiatique ya Rita beauté image afanda qui silencieux votre vendeur ko comprendre te est-ce que yena coquette liba les akaka liba les koufi ba ko même ko loka ba photo ya coquette ya kala o azalaka non na alliance te bazo encercler musapi na ye est-ce que liba les est-ce que liba les koufi. Enfin, il avait pris son temps. Le Binabutu a sali publication Oyo. Bata Facebook, tout non, mon mère kala. Ye yo mère abupia nangai. De l'autre côté, Rita Kimanga a sali live. J'ai un catch live wana, zone un peu pour s'expliquer, bino live wana. Nakoyoka Riti boye. Aza penza na besoin ye na beauté bazala na ba conflit au selon Rita bon Rita ndi abira ngai baza na mwana ndi baza na mwana bakoza na conflit ndi baza na mwana il faut bazala na contact bazala toujours na communication c'est likambo eza pona mwana ya abengaki beauté plus de 50 fois. Plus de 50 fois. Appel. Tout une fois. Tout deux fois. Tout 50 appels. 50 s'il vous plaît. Beauté pe ayamba quitté. Entre parenthèses. Moi c'est à beauté mususu. Ou à beauté na mona mususu. Na poto. Nde ayambaki. Rita afingi makamno sanzo lo bango eza na live oyo eza avant beauté asa la publication oyo mais beauté azui temps ebele o de l'autre côté pe coquette abundani nango penza donc aotaka ba publication abundani nango ye moko po beauté aya réagir boy et j'y peux beauté temps. Donc, c'est un dingue à comprendre. Beauté, azaneti entouré, nabasi, ni sa. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. En tout cas, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez-moi cette vidéo. Nous sommes rentrés. J'étais malade. Vous avez remarqué une longue absence sur ma chaîne. En tout cas, je ne postais plus. J'étais malade. Et j'étais déjà guérie, le Seigneur m'a fait grâce, mais j'étais en train de prendre mon temps pour essayer un peu de récupérer ma santé, parce que c'est la santé d'abord. Attends, je ne saurais pas remercier tout le monde aujourd'hui, parce que je devais avoir une liste là en train de citer les noms des gens et tout. Je vais remercier les gens, je crois, dans une prochaine émission, mais je remercie en tout cas tous ceux-là qui m'ont écrit. Je suis vraiment aimée. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit dans mon inbox. Que Dieu vous bénisse, vous avez pensé à moi. Il y a aussi ceux-là qui m'ont envoyé beaucoup de cadeaux, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Que Dieu vous bénisse. Alors, je m'aimerais rappeler rapidement à ceux-là avec qui je suis en train de travailler. YouTube, c'est comme un corps humain. YouTube, c'est comme un corps humain. Tu peux venir me chercher, par exemple, sur un problème de monétisation. On t'avait démonétisé. Nous devons travailler sur ta chaîne pour que YouTube puisse remonétiser ta chaîne. L'argent que tu vas me payer, c'est pour faire le suivi de toutes les vidéos sur ta chaîne, pour aligner toutes ces vidéos-là pour que ta chaîne soit remonétisée ensuite. Tu peux me payer l'argent, par exemple, pour essayer un peu de faire beaucoup de promotions sur ta chaîne, c'est-à-dire
essayer de partager tes liens, booster un peu ta chaîne. L'argent que tu vas me payer, c'est pour ça. Et tu pourras me payer l'argent parce que tu veux que je puisse régler un problème de copyright strike, un problème de ID-Sense, un problème de taxes. Chaque problème a son montant. C'est comme le corps humain. Tu peux venir avec le problème des yeux, les nez, la bouche, les oreilles, le main, le pied, le ventre. On ne mettra pas un seul prix pour toutes les maladies. Chaque examen a ses différents prix. Alors je vous en prie, quand tu viens chez moi me poser un problème et qu'on s'attend déjà sur ces prix-là, ne viens plus avec un autre problème pour que je puisse traiter ces problèmes avec ces mêmes prix. Tu vas payer un autre montant pour un autre problème. Avec ceux-là avec qui je suis en train de travailler, ce qui ont constaté que j'étais un peu silencieuse, je pense que vous avoir expliqué que j'étais pas bien. On travaille quand on peut, quand la santé permet. Quand la santé ne permet pas, on ne doit pas se donner beaucoup de peine parce que nous avons mangé l'argent. Non. Et comme on a repris, je faisais un effort, en tout cas, de satisfaire ceux-là avec qui je pouvais. Ceux-là avec qui je n'ai pas pu travailler parce que je n'ai pas eu accès à mon ordinateur. Ça fait presque 3 semaines, je pense, vous montrer, mon ordinateur est fermé. Hein. C'est fermé. Donc, on va réouvrir parce qu'on a à peine repris. Pour ceux-là avec qui il y a un problème sont tellement graves et tout, je pense reprendre, je crois, en tout cas, tout au plus la semaine prochaine, nous allons reprendre. En ce moment-là, je vais ouvrir mon ordinateur et voir vos cas. De toutes les façons, je suis rentrée et merci à ceux-là qui ont été là pour moi et qui m'ont soutenu. Alors, je vais vous poster ces lives ici. Parce que Beauté a à peine réagi. Je vais avoir 2 ou 3 mots avant de vous mettre ces lives. Les lives ici, c'est les lives de Rita Kimanga. Na Raissa Pindi, na Moura de la presse. Bon, tout a tourné ma question. Oh, pourquoi ça les beauté? Pourquoi ça les beauté? Dans les rapidement, au côté penda makambu ya ba relation privée ya batouté. N'a peut-être na ba vie mon personnel. Je me dis toujours que si c'était moi, je dis toujours, si c'était moi, je fais un enfant avec un homme. La victime dans l'histoire, je pourrais dire que c'est Rita. Elle devait être en colère. C'est elle qui devrait se rétracter de cette relation-là. C'est elle qui devait faire le charisme. Pourtant, ce n'est pas le cas. Yende mutazoya ko sopana. Yende mutazo pesa coquette, ba pouvoir révéler. Normalement, Rita, il fallait qu'elle ait l'olène rebelle. Parce que Rita, n'est pas victime. Mais je ne comprends pas. Un autre côté, Rita a mon terme à bêter. Donc, comprendre parce que dans la live au Bomona, Rita Oloba, a olinga bazala bien na papa moi na pour moi na kati. Mais ozala bien na papa ya ndenge nini soki papa yango ye moko azo mona ba intérêt te ya ozala na yo bien enyoso ba jeton. C'est obligatoire de se retenir moto. Pour ça na amitié ensuite. Ba amitié wana il faut avoir beaucoup de maturité. Sinon ça retombe toujours ya ba papa kala ba yeba ba loba que libala ya mwana ici la raté parce que à tout moment vous pouvez vous retrouver dans le même lit. Parce que ce qui vous a la maturité, belé sera toujours moins un peu compliqué. Rite il fallait qu'à la moutoune qui beauté abala coquette na ba circonstance moko très compliqué. Ba humiliant de yé. Peut-être ça peut traumatiser. Tout l'hôpital limbi. De l'autre côté il y a beauté image na coquette. C'est vraiment un couple très mature. Beauté image alingi Rita te. Alingi nde coquette. Ça peut être couple mo ba yebani très bien. Tant baza oloba que basali 10 ans de relation. C'est pas faux, c'est vrai. Ba yebani tellement bien. Ba yebani ba secret, ba yebani eloko ni ba ko sala po elo moko
et kabola barote Rita siliki mobali bosi bokabwana tu moi on a un problème et puis bato bazali na kati ya live ni ba le belé oui mobali bosi bokabwana tu moi on a un problème une fois deux fois yambi to tikié aux autorités moi je dis toujours que moi là j'ai une autorité parentale sur mes enfants c'est moi qui ai porté ces enfants dans mon ventre. Si je dois décider de mes enfants, je vais décider de mes enfants, même si leur... Attention, papa va pendant un voyage et qu'il y a une chose à faire ici et que je dois décider. J'ai plein droit de décider sur mes enfants. Même sur le plan spirituel ou physique, j'en ai le droit. Et à combien plus forte raison une personne que vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus obligé de s'appeler à tout moment, tout moment, tout moment, tout moment. On a vu moi sur la cabane mobile, moi ça tanga moana. Mobile même des fois là ça volonté yakuya. Rite essaie un peu de fermer les portes à cet homme-là, les portes de ta maison. Parce que tu peux dire que nakangé les portes à vie nango motiki les portes anda kono polele beaucoup tana. Mais si obi nakangé les portes à vie nanga, nakangé les portes anda kunanga. Tu veux voir ton enfant, on va faire un rendez-vous dans un restaurant. Je vais m'asseoir là, tu comptes ton enfant 1 heure, 2 heures de temps. Aux hommes c'est moi la là. Au contraire, c'est moi béchelon. Asa moi mukolo. Rita ki manga na moi mukolo. Moi na mukolo na mbali wana kokoza pe numéro na ye. Lokwa atangaka aobenga posola na mwana na yango na batango oyo mwana na ozanda ko Rita bi même na relation wana. Dans tous les cas, koketa kansate kaza humilié. Parce que son histoire c'est connu de tous, même dans sa propre famille. Bon, respecta ta bota rondengeni. Parce que l'histoire de ton homme, tout le monde connaît. Qui umba na yo akenda poto, abimina mamana ufi moko mokolo, akosi et pose mokanda po ya kobala ensuite et il balango et koma keba, il faut venir justifier. Vous êtes ensemble, vous n'êtes plus ensemble sur les réseaux sociaux. Beaucoup de questions. Rita, je suis de ton côté parce que je ne serai jamais en tout cas d'accord pour la beauté à kosa kiyo. Mais yonde mutu kotia ba limite na relation entre papa et moi na yo eza kati ke so mobali bokabwana soka sekisi oka muki yo kasi lokwa bozonga ni te alors ça va comme le ba adolescent je le dis et je le répète ton ex n'est pas ton ami. Il n'existe pas d'amitié eza ba rare que ba ex ba tikala ba amitié na ba bonne relation. Moi, alors, pour ne pas arriver très loin, na bêtise, ils ont bien ex va faire séparément. Un moment de silence doit s'imposer et beaucoup de discipline. C'est très important. Alors, dans la vidéo live où Rita, là c'était avant Beauté a publié Majoyo. Si vous avez un conseil, vous pouvez Rita, vous pouvez un commentaire. Pour Rita, la NG officielle. Vous avez nouveau la chaîne Nanga. Abonne-toi, clique la cloche notification, aimez vidéo, commentez. Nous sommes déjà rentrés sur notre chaîne. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de shows qui vont venir, beaucoup d'émissions. Il y a beaucoup de liens. Il faut faire ceci, il faut faire. J'ai vu tout ce que là j'ai vu. Je devais prendre soin de moi. D'abord. Alors, suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Et pour ma deuxième chaîne, Réseaux sociaux Buzz, j'ai déjà repris tous ceux qui ont l'air d'histoire. En tout cas, envoyez-moi vos histoires, on va se régaler là-bas. Aujourd'hui, quand je mets l'émission ici, je vais mettre encore l'émission là-bas. Dans les deux chaînes, ils sont devenues actives. Ceux-là aussi qui ont besoin de contrats, de promotion, de publicité, des problèmes dans leur chaîne YouTube, je suis déjà rentrée. Venez, nous allons travailler ensemble. Alors, suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. La bino d'après bobala naka et tout bofana ne peut déjà ndako moko la te maman ngai mo sa pokate ba pesa ba letanga masa c'est au combien na wana pokate na ko na nene ka pes moko za ba na nene pes monda so balaka na ye azokenda bala siko yango biso to Rita zala mayele mama mayele ko mayele ko so ba zo ko papa mo na tiki pena na tiki tika wana eza décision na biso to tika te mais biso to bika azalaka nde mayele ozomona bapekisa bato balobala bato baboyana te bakonseya bato yango te mais ezalaka mayele mama na tiki parce que bomoni na yebisa bino kelo mwa moke tout de suite moni lobi mwana nga oyo
elo mo esama ezali elo mo esama ipa mwana nga o eza elo mo babenga ngo na prononce ngo bien te na prononce ngo bien te mo seka ngai Macron Raisa olobe asunga Yemo Raisa kuta mboyo ka tende babenga kitawa lelo ba ma chérie babenga ngo spiritualité elo mo sa pa mwana nga oyo ezaki babenga ngo spiritualité spirituel quoi voilà spiritualité ça peut tribunal au bomimbo spiritualité sembe na mwana après na bino aza mwana ngam na boteme aza na papa na ye pona benga papa na ye na yebisa ye parce que ça ne va pas na bandi ko benga bote na 6h benga bote moi si na ye joli bébé amoni que tellement na benga mi ko benga ki 57 fois moi c'est na joli bébé azu ya yambi forme ale bazo me bater atinga sko bote ninga zo respirer non bote ninga zo respirer pona bi ninga respirer na ronfler ninga zo ronfler ta ronfler bote ronfler oui, c'est tout. Non, pas sur l'autre, mais le sachet là. Après, il faut tellement amener la zone bien amie, il y a mis pour la tienne, à ce qu'on peut tenir sur. Nous avons la respiration là. Pardon. Dis-moi mais comme la moni à tenir la respiration à beauté, mais on est au fin là. Et puis ma soeur me dit que long ma belle, on est imbécile. Pesa nga bote na za besoin soye pona mwana yo kisita yo na botite nuko bot na ndo finga sko mwana mwasi wana na mama kwa kati foni na banizo ko benga azozwa karata ndo bon la bi bon problème est quoi hier azasoka lali ala muka 12h on dit bon le coup azozwa foni te il faut na bana déjà ko benga partir ba 11h ti 12h pour boter répondre. La même chose, on a parti à 11h. On va vraiment botter. Tant à Zoui, mais c'est. Même pas dans la matin, s'il y a quelque chose à bien à papa là-bas. Ok. C'est vrai, tu as dernier mot, tu as la vie. Mais non, on comprend, on a raison. C'est pas la vie que tu as besoin de non. Moni bana na biso to botara bango batumi balé. To sala ba bêtise batumi balé, to bota mwana. Ngai nga bajina bana te nga bana na ngata obako ba maman mi bimba bo. Papa mi bimba bo. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a mon oncle ça normal na benga papa na bango. Oui. Pour benga papa, bote ye moté. Yo ko sera opimeli mutu mobali mukana mukala comme na kanda na yo bolo bana rasiste bomba binemi wana c'est très dangereux. Te kola ba mama po yo zamu taliboso te eza makambe banda mais kambo bandi makama mukanda o pimele mobali mukanda eza très dangereux mobali comme na kanda non soki sikoyo ke bibote azaki na mukanda pesa ki asundoli yo le akero bala mwasi mususu ka ninga bala ki koketi kuna yo ala simu de la komi ko landela yo azo atiki yo okomi ko sufi okomi ko nyoka makesa makamna ye kuna pour nini yo ko le maoko ba kebeza ki mutema be non yali kama kimtema be parce que bote lo ka sato ko tele ko mona bibote ozo lo bakaka bote sikoyo yo karita sikoyo likambo ezaki spirituel Rita likambo ezaki spirituel obanda kosambela tango banda kosambela wana okati na kobenga beauté et puis ofingi sous moi sa beauté et bisanga nzambe nga réagir na prière na yo Rita mama azalaki éveillé na bana Rita kolanda njoto musuni ya beauté te kolanda njoto musuni ya beauté te Rita beauté aza musuni
kolanda bote musute aza musuni Raissa bota aza musuni eloko bango nyonso bakufela bana eza musuni kolanda nzoto musuni ya bote te Rita se concentre na bana mama nyonso soki batiki na bana alukaka se bana mpona bana na ye papa azala te yoka aza musuni musuni penza bakokanga yo botaza musuni muwa penza bote musuni musuni papa bana na olubani te botaleki Raissa tika eloko Rita akufaka aire nyonso tika oyo Rita akufa ye makasi bote musuni tolomo mabile ya Rita omoni likambo olobi ya spirituel mo mambo ya spirituel eza mamo boye ezala normalement caché soki libanda nzambe akosele yo eloko mwa boye bamakosi okotaki na sa mabondelo baneda kobondela mpona mwana oui aza papa mwana toboyi te mema bana bazala ya mama ozomona deja yo bandaki de prière wana falaki et puis par après oyeba ndenge mais yo kati prière obengi bote plus de 5 ok okati prière te obengi bote nasambeleli mwana na nga na 6 kosambela amen ndenge ezalaka na 6 kosambela mwana na nga na ye neti na salon apres ofingi mpe mbanda nafingi parce que 57 fois Dieu me voit. Obenga appelle 57 fois. 57 fois. babengaka 2 fois so ayambi to tiki si eza question ya siri ya prière te eza question ke ex babengaka ye kaka 2 fois soki ayambi to tiki oui surtout na poto benga 2 fois mama babengaka ye kaka 2 fois soki ayambi to tiki yo fo ozalaka apele yo komo obenge 57 fois lokwa bozalaka omotoazibike bozalaka obenga kutu mutu babengaka ye kaka 2 fois obenga nzambe oyo aleki ex na o deja solo dala na nzambe obenga na minute okoma nzambe aexistaka bokoko mpe existaka nature mpe existaka okoloba teke nde nauti kosambela nzambe be nazobima na makadamu de voiture etutanga te okoloba bongo te Rita boso azalaki likolo ya mwasi siko bote aza na mwasi na ye atelemeli likambo na ye nga naza mwasi ya bote te mwasi wana aza na ye awa aza susu na mwasi na kishasa nga nazotrace vi na ngai nazoluka motu na ngai oyo azala na ngai bokanga nanu miko bandeko toyokana nalobita nalobi boye bana na ngai azali likolo awa si y a un problème si y a un souci obi ya ngai na telefone Rita botabi ya ngai na telefone yoka ya zolinga moto tina ba bobote pe so aza aroyeba makambo nazoloba eza bote mutazobenga yo alobi yamba ye na telefone ayambi Rita nalobi boye wana bote mutaobenga yo yamba ye te mutazobenga yo yamba ye biso tozala biso awa Rita tika ye pe Rita tika ye pe aya abengo pe 57 fois tika ye koyambe te faut tie ko 57 fois aza susu na bote te bote aza na mwasi na ye yamba ye kasi na telefone te oyoka ye te mobala azobenga fois yamba ye tie na live Rita yamba ye tie na live kata live na okata live parce que abengo kata live kokata live live na ndeni bota abengo kokata live libaka live yaka mobile no kokata live koketi sasa yako yoka bota zokatisa Rita
Rita sourit. Rita sourit déjà. Rita fille à joie et plaisir. Eh Rita fille à joie et plaisir. Voilà. Boza songi moko boza ça me dépression que koleka ko na makamuta za bango eh wow bote divine nga mata Rita Boli. Bien beauté divine. Allô? Allô, Nayoka, Boni, naza bien. Merci, madame Maxime. Rita. Oui. Les années nous avons le baki, les années nous avons foutu dans ma beauté. Pour la libala, nous avons bossé notre baby sakian. Et à bon côté. Et à bon. En tout cas, merci, Nani Leroy. Deuxième chose. Bon, on compte approfondir la question que si vous avez pour la ligne, il y a toi, il faut comprendre la déroute pas non. Deuxième chose, tant que vous avez vidéo, le biquet, beauté après ça va un bongo, ou soit expliquer bien bien maman renouvelé, c'est 5 000 €. C'est pour la ligne. Après ça, quand un bongo, on a 5 000 €. Pour ne pas saquer mon canard renouvelé parce que tu es bien assis, maman, mon canard, mais là, il y aura une vidéo, mon robot. Le baraki a resomba mukanda est-ce que somba ka mukanda pesa ka 5 000 ans yo comme yo mona lo bana beauté divine la landa ba live na mona ko so mona na yo kita ba komia ba ko beauté divine matisa beauté divine so na matisa ko na landa ba live na mona ko za o ba makamo bo na mona ko na ba de mo on a encore la 6e stage on a la concentration venant de Dieu ba landa ba live na nyos na ko traté à émission na zalanga na fenêtre na hotala. Omoni beauté divine yo comprendre là pour la balève nani na émission. Merci ya na comprendre naza mutema mabeti bana za nature na ngande nzamba salela ngai naza mutema mabeti ndenge na comprendre na comprendre communauté na biso congolaise to sepela toujours aux se venger to sepela toujours comme on a souffrir to sepela bit bo la mabato na bozia bato et c'est ça congolais. Parce qu'on a rangé wana na ba ran wana okutanga te ngana mtema mabeti na loba ngo tuta na mtema mabeti nga mama na nga zali mwasi ya garde de corps à Mobutu mama na nga abotanga zali mwasi ya garde de corps à Mobutu omoni mama na nga nandenga kota mabele bongo ngai mwana na ye papa zali na poto koko mtaza obokola nga na tikala ko souffrir te nzela na nga nyonso ezala polele eloko nyonso na senga na nzambe ezala toujours réalisé parce que maman na nga zali motema mabe te etat d'esprit na nga mpe nazalaka nango nga nazalaka motema mabe te mais malheureusement nakutanaka na chance ya bato te bato nga nakutanaka na bango bazala motema mabe avers ngai nga nazwa chance tata na kikamarade ata na kimwasi na mobali ata na ndenge nini nazwa chance wana te ke ya mutu alinga nga ndenge nga nazolinga ye omoni soki omoni na live wana ozolobaki nalobaka ke nakopesa boto apianga 5 000 mpona renouveler mokanda to mpona pesa bapapier ezali mpona sepesa mitema ya bato mitema mabe ya bato bazali na live na ngai oyo bazala oloba na nga ke kopesa mokanda te oza zoba oza kizengi oza boye na boye mpona mona eloko nini nakoyeba teke o na boya kopesa mokanda namonaki eloko kaka nakoyeba mpo satisfaire mitema na bango ezali nalobaka ke akopesanga 5 000 mpona nasalanga ezali juste nalobaki kaka bongo mpona kosepesa mitema ya bato mitema mabe oyo bazali na nga na live nga moko sesrika nakosala na comprendre yaya eza question ka ya suka est ce que yo boya beauté de beauté ni mutakenda bana boyaka beauté te voilà opesi na réponse à tout tant que oboyi beauté te relation ezalaka wanokoyamba beauté tozelaka mokoyo oboya beauté toyeba ndeni oréagir parce que ni oboya ye te mokokoboya ye toyeba ndeni oréagir mama mikanda butu eza nango eloko moko ya pepele
Pokangango. Tant que bolingo eza, on peut imaginer bien 50 fois pour un appel. Là, pour moi, c'est un tabou à mobile. Moi, c'est un tabou à mobile. Pour une relation, les hommes, tu m'y belle babou à basi. Tu m'y beau à beauté. Tu as ma décision au yon en soi. On est d'accord? Comme il y a comme parce que ça bolingo ya katina. Bah tu vas le banoter gauche droite. Non, ça c'est kambuto. Non, y'a c'est le moko. Ngai so nazana bolingo ya ozana beauté. Na ko tia jamais ba biloko na tia ya ngala papa bana ngai. Pourquoi? Parce que nazo bongsa papa bana ngai, nazo bondela papa bana ngai. Donc so nazo porter beauté toujours na cœur na ngari tande na fandi boui. Jamais na ko poster ba vidéo na ba photo ya ngai na papa bana ngai to papa bana ngai balaki ngai. Kwa nini? Parce que papa bana ngai aromona ngai déjà aventurier, tant aromona ngai nazo za na beauté. Omoni. On a respect na ye. Alors moi na moi si mabe ndenge na tie ba nini ya papa bana na nini na TikTok. Vita. On le dit sur zo ya papa bana. Et c'est ma soupasse. Na zo bonde la papa bana ngai to zongana po na ni makamte ya zo Pierre to zo Freddy. Et que ce je comprends. Ne comprends ma chérie to so na privé na mso na lo bana ati. Mais oza ba clé maramni sur maboko na ya maramsu to rotimbi so ate il faut zaka na privé il faut kolongo la bolingo beauté ko simbisa beauté bolingo no na maboko beauté pa il faut souffrir na love il faut longo lango ya simba na maboko mais to so na kati ya parce que na bolingo beauté zanga susté parce que déjà ni naza bonga banga maladi ita bolingo yo kama chérie na ça ko kotena kishasa ça ko tena poto est-ce moye kamo moye ya ngana okita rita pesa maloba na tika oloba o matsa bandero mususu omoni biso nyose tout ça mutu mo aboya biso atiki on a défaut erreur grave ndemo na soso la père à petit il faut yenda ya kozongela yo ko mona la mobile te azongela yo bako nyoko lo makasi rita kolinga to en four natika stramna non la tika te tout tonton ya na c'est ngam nazo boto ya ba to zongana so yo binanga ke akomonde nga so ibine lo bimala na kopa parce que mama mi bel ngana yebi ngote mama ngale mama bo kambo mama mi bel na sena ngote na vina nga ona sana ngo accroche l'unité ngaka mbeso alinga na linga na to ngo vivre la biso ke naza na mayele moko boneza film so bazaka nga za na bango 4 to 3 to 5 ngana za na ngote so so yo conseil mais bote divine so ko le papa na yo ko sera tom de mama na yo na ndabale dongo solola so le bina na tira makama obonde la wana na tira na parce que na pena lo za na futa anda kuna ngana sela bana na ba kuza sana sumba bilamba na sumba bala so mon le bina ke na tika mobile ba bonde la kaite poso azongani a sofu yo na tiki na nga je laisse na tiki na fa na ngai na tika osala papa bana mabeni osala mabeni na papa o saki bo ngai mabe na sa papa bana ngai zake tango na lala kaka na beauté na yebisi boto monde na lali na en tout cas na ko so zonga na papa bana te poso zonga na papa bana na mo ko na seli lisumu moko boye eza ko etumbu na ko zonga na ete na yebisa papa bana na vérité yebe kana menga zape ko sanga ka voilà zali ba projet na onga yeba na ngate ngape na ko dans na yo tio simba nzete tio koma koko liwa mto kabla biso makambe bele tu vois na ebisa papa bana na ebisi vérité na yaya na saki boye na ngwa papa bana na rita na limbisi na ngayo parce na yebi no zaka ya ovanda na ebisi rika wo kama rika rika yonga na ki Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.